Murasola kwagese mwana mwanda belela tufuka maneno tulefunda de matondo babero batapandongo unakeba tukebele fukuda mvimba tuwakisimukia talamala malema tubakote muda ya mvimba beno isadisi mnatambwe pasi Luiza watusadisa Banjela Afrika Banjela Kongo Brazza Kongo Kinshasa Kongo Angola Makongo mamatatu mena mnanchiru zabeno batak bando Banjela mama Banjela muda za libundu minguikizi yeminde minguikila Banjela kwa nkamu kotanga mu Yerusalemu yenkamu waikanga mu Yerusalemu matukuizilanga mu Yerusalemu bento mune bazaba sito vaika kungane langa programu zisidi luvitentu wasala manima wakensa sumbule ozo yakalepi munazola kwa ngese ye mwanda belela amen na kumbo ya tata mwana pe tata mwalimu sana Tolandi Mateo Matei bisu Matei ezali pona mutu nyonso yepe ate bisu azalaki clair nzoto ya mutu ezali tempelo ya tata Nzambe tangu uzali kobongisa Nzambe azali kati na yo mais soki obebisi kaka ye abimi na ye yango tolobi ete azalaki clair pamba te Nzambe asali biso bato atindi biso na mokili toyeba ye tosalela ye mais mokili lokola Satana mpe azalaka biso pembeni yango epesaka pasi ntango mosusu okanisi likambo malamu Nzambe moto apesi soki okanisi likambo mabe Satana mpe apesi sika okosala ndenge nini ya koboya Satana olinga tata Nzambe balobaki ete makasi na mabondeli soki otiki Nzambe na yo na mabondeli ye mpe akozala na yo te mais soki okangami na mabondeli ebe ntango wana Nzambe mpe akotika yo te feti na biso eza kocontinue lelo ezali deuxième jour tosalaka 3 jours mais lobi libondeli ekozala na ntongo à 6h30 po towelela ntango ya kotia bakutu de fleur na mausolée kino na mama mwilu topesa nzela bamosusu mpe bakende tokosimbaka bato te po tozala misala ya mingi lobi le 8 juillet tozali awa na yango fete na biso eza na ntina bamusicien ceinture papa Fumambanza to bapapa bapesaki bino date ya lelo likambo esalamaka na 21 baye kokanga ye me Nzambe alakisaki mokasi na ye oyo bakokaki kosala esalamaki lisusu te me mboka nkamba bato bapanzanaka mboka ezalaki susu na bato te alors bapesi devoir na senti tofaki
ya mokili mobimba date ya le 6 juin po bozongisa bato nyonso oyo babimaki na nkamba bozongisa bango na nkamba tina papa apeselaki no date kolo wana ezalaki mpasi me lelo esengo ntango faki azali kobeta meme ozalaki na esengo te moto akomi na esengo papa malongo atamboli toloba mokili mobimba bisika nyonso aza kokende faki ya kozanga te mpona kozongisa bandimi na ye na nzela nde date oyo papa kimbangu bato baregretaki tala kuna na nkamba ndenge bapie babebisi biloko na biso olobi nini ye alobi oyo bango bazwi eza moke oyo ekoya ekozala mingi yango alobaki na monoko ya mboka ete sange po regret ezalaki na bato biloko na bango babebisi yango alors tosepela po olali olamuki likambo ya sika na nkombo ya nani ya nkolo yesu na tata simon kimbangu oyo lingomba tozali kotonga ya nkolo yesu na tata simon kimbangu kambo wana toyeba yango namekaki koloba lobi na likambo oyo ya tata nzambe bato bamoni nango pasi likambo yango elingamaki epai ya bato te ezala ntango ya noe aloba boye nani akoyokela ye nzambe alobi bon lokola baza koyoka te pasi ezali koya alobaki na moto te na noe kaka sala bato nzaza noe abandi kobunda na bana na ye na babokilo bato babandaki kopesa kunde meme likambo yango eza kokumbela bazo mpe koyeba ntina nango te alors ntango ye asilisi akamati fungula apesi na tata nzambe mpasi eyaka te eye likawa toza koluka tokokimela wapi tokosala ndenge nini mokili mobimba bantu bakufi kozanga koyeba kozanga kotosa po bamoni kaka ke noe nani yango moto kambo wana esalamu eleki koko na biso akola ya akundaki bitumba ntango wana bafleshe maniere ya ndenge na ndenge kobomana baoyo batosaki ye balongaki toye komona ete na ye moko abrayamu isaka nini tomoni esau tomoni jacob likambo yango eza kolanda kaka bakoti na egypte moïse aye kobimisa bango me nzela bitumba lisusu kobomana pasi mpona nini verité solo e bato balingaka solo te verité meme na bandako tozalaka meme na bamouvement verité elingami te sika nyonso donc badavid babondi bitumba kino mwana nzambe aye kobotama kasi etumba moto ye makasi 30 ans libre nana kosimba ye
akotambola kokende place nyonso ya alingi kolo yesu. Même dans aussi marié azalaki te 30 ans azalaki libre. Mais 3 ans ya mosala abimisi vérité bapharisien bafundi bitumba ye makasi ye moko na bayekoli na ye. Alors ezalaki pasi me likambo ayelaki nde yango wana babomi kolo yesu, babomi bayekoli na ye nyonso. 100 ans babunisaki basali ya kolo yesu oyo nyonso alobi ke nga nalandi yo po baboma ye. Soki bokutani na nzela oza na ndako bayokokanga yo, bakokumba bango na moto, bakokata bango mitu, bakolesa bango na balion, kobundisa bango. Donc nzambe azalaki kotinda bato ebele basakoli, basamson, bato ya ndenge na ndenge, me bazalaki tranquille te. Siècle mobimba ya nkolo yesu ya pasi, me lingomba na ye kino eyaki kotelema. Esika ye moko ntango nkolo yesu alobi bango nyonso bakoti, me moko akoti te. Oyo akoti te nakotinda nde molimo santo akozala kati na bango. Nani wana yo na ngai kumwitu. Sur 199 ekoti moko akotaki te. Kino molimo santo yokolanda ya moto ye elifeti le 6 avril 1921 abandi misala na ye. Ntango ye akotami le 12 septembre 1887 bato mayele bamoto bayekoluka, me azalaki na libre. Me mpasi ya mike mike ezalaki na ye etanke motu nzoto mama azali bana bazali ifo aluka le lokola azalaki na likambo ya tata nzambe pasi kaka akokata bilanga. Esika papa mbele azosala bilanga na ye ya loso, esika mpe papa fumamba asalaki bilanga ya loso, esika mpe papa kimbangu azalaki kosala bilanga ya loso mpona kolesa bato, kolesa mindako. Mosala yango eza pasi depanse ngakutu na kipakango te, me okosala yo moko okokata, yo moko okolona, okengela mpe bandeke, sino partage ye azwi ndako ye ndeke, yo moto mpe ozwi ndako. Eza mosala makasi, okozwa bato okosala depanse, me ya koteka te ya kolesa bato. Donc bénéfice mpona bato na ntango wana ye azalaki kosala yango. Nde yango wana ake apasi eleki mingi nake koleka mosala na mbanzango liboso abandelaki na mbanzango esimbaki te, azongi awa na kama malamu nakendaka na Kinshasa, ake na Kinshasa esimbi te, ndenge nini akosala meka kofuta ye te. Fin du mois, pesa salaire. Oh, yo suis aux oies. Oh, ngayo la suite. Quant à la signature, moya lo bari société. Kolo na yesi azwaki. Nani kolo Yesu. Paseliki, ameki commerce esimite. Côté nyonso ya tamboli elo côté azongi na kama. Pona nini kozela ntango na ye abana mosala. Allez, le 6 avril 1921, abandi mosala na ye. Le 6 juin, ikamwangwe preuve monani bayokana ye akembaza sana 3 mois. Awa te 2 mois kuna 3 mois. Azongi directement kamba pe babinisi bato nyonso me liloba
bawana ekoleka te tolobi ete 21 ye na 51 ndenge bayokanaki na nkolo Yesu 30 ans ya boloko esili me bato bazalaki kokanga te na 60 c'était na mosika malgré kokanda oyo bapesaki le 24 décembre 59 mais tala kaka mokili soki omemi vérité mpe olobi tata Simon Kimbangu azali boye omemi ngambo bitumba bangwana bisatu bazali boye bitumba donc likambo wana elingami te awa na mokili kolobelango te mais elukaka nde bato ya makasi tolobi ete bakoko na biso bazalaki makasi batata na biso mpe bazalaki na makasi esikoyo etoro na yo te bamusicien malongo alobi dépôt agardien ya dépôt musicien ezala makasi na mosala na yo kotisa bandimikasi kobimisa te tozala na maloba kitoko tosala misala oyo nzambe akosepela nango po soki petit clairo ekenda na mosika ntango bato balandi yo ozali konte biso na biso bakonflit ezala te tobongisa likambo mpona toza na periode oyo ezali ye moko babafuma bao balobaki ete litanga moko ya mai euti likolo ekwei na ocean mai maningani na bambisi oyo bazalaka na fondfond baningani esika oyo mokili eza ya koningana yo mwana tata Simon Kimbangu alobi nini? Est-ce que c'est vrai tata Simon Kimbangu aza molimo santo mais ndenge papa obi alobi likambo nyonso permission bamissionnaire balobi non tolingi toyeba mosala na yo soki eza ya so tobengisi yo yaka awa na bombelo tete ntango aza kokende koleka yanga apres bakutani na ebele alamusi yango akomi na bombelo tete bakestio pampampa eloko nini ezokolakisa ke nzambe mutatindi yo eprevi nini osali likambo oyo oyebi mpenza mwana wana kaka atelemisaki alakisi bango nyonso bakwei bazongisima te limiere nini wana yango ebimaki kino oyo ekotuna yo oza na mbongo te ozwi mosala lingomba kotongango na nini ye alobi mbongo na ngai ezali bato ntina biso tosalaka ntinsani papa bobi aza kolela awa mbongo pasi c'est vrai toza kotonga lingomba ya tata molimo santo mbongo na ye ezali bato ntina tosalelaka ntinsani kamwana eleki ndele asosoleki molimo ezali marine bakamira meye na bandako na prison boloko batie na boloko talaka baprovocation mpona koyeba ye azali nani tuna oyo batunaki ye ya makasi mire ya prison epasuki na koloba kokambo ya kaka mindele basopani ribatika na bango baza kokontinue kaka na mbanda tiaye na train ye akokende kote ya likolo na katanga likambo ezali te wana bapapa kulutu bakongoki nzembo programe boma aboni te mais avant nakende namona mama na bana na ngai non ntango ekoki ya kokende kaka na mwa masiniste en avant train eboyi kokende
parce que machiniste à Mouinou, alors sénégalais, tous ont Mundele à Poti et Keïti, qui n'ont pas la voyage. Et il va sur cela, et le côté. Et les loyaux, train, Taramokili, ça n'a pas. Et c'est à côté là-bas, il y a toujours aucun. Ceux qui font bonne vérité, ceux qui peuvent y aller, on lit au sang de terre, Taramokili. Donc, bon, bah, c'est tout à clair, hein. Masuwa, Nzambe soka pesi zelate, eko kende, toboi koyeba Nzambe, eko kende, pasi kusila. Tusakamba boke vandi, tata Nzambe, kolo Yesu, tata Molimo Santo. Nata wana, train ekei. Poso kitoti, bango na esika na bango te, train ezaya portere mandenge mondele asengaki to démarrer ya lobi mama na bana na mona bao ngana bombi te esika ni makambo ekangana kasi sila sikoyo te poli makambo moko ezalaki biso kasi na bawana bango balobi totonga yerusalemi ya sika bango bavandeli biso awa baza kotala ntango bazalaki bomoye bango balobaki boye soki toza lisusu te ntango wana tokoyeba banani yango balingaka biso na awo balingaka biso te loba oza na mpasi ya malade loba ozalaki moyen mpo na nini toza koinsiste likambo ya boye oyo nyonso bango balakaki biso puede emonana nyonso eza na Bible oyo ezali ekeke ya mine ya suka mosusu ezali te okoluka moto oyo amonaki liwa moto aliboso okolukela ye wapi okomonela ye wapi me na ntango wana soki ekoki tokomona ye amen ye ya liboso liwa eyelaka ye ya pasi okolukela ye wapi okomona ye me soki ntango ekoki okomona ye oyo totanaka Adamu Eve tokokutana tokomona ye oyo totanaki kombo ya Noe tokomona ye Abraham tokomona bango nyonso tokomona bango me tosala makasi bango bazali kozela biso bazomona ete biso nde tuza komonisa bango kambo ndesi ekatalaki nango bandaka me biso blocage toza kolinga koyeba Nzambe te tozotosa te mpo lelo tokotinda banzambe awa tozali esprit eza esika moko tozoyoka makambo atata Nzambe me soki obimi kaka ntango batelefone kolela awa babakoli ebandi kuna balobi boye kuna basali boye awa yo ozali awa oyoki yango motema ebebi na mateyi ebongi nzela tala makambo ndenge ezali toza na devoir makasi biso bamusicien toza bateyi monene mouvement nyonso oyo totangami bayembi mpo banzembo toyembaka Nzambe moto atindaka po makebisi ezali mingi na kati na banzembo toyembaka nayebi te soki Jésus azali
sikawa tozana balabala musimu tozana kati ya rond-point ya monene me nayebi te parce que eza mokolo ya mosala biso touti mosika kamboma angola wapi na wapi mingi toyebana liboso to na bantu baye komona nkambo lokola tukomi na nkamba esengo na biso emonani c'est vrai pamba te makolo na yo nzambe akotangana na turo oyo osalaka na ntina yerusalemi to kokende na ndako ya nzambe. Ale bana musiu so basisa le faki wani be kuse yo kana bien ekena mokimo mo
Merci GTK, merci Fakir, message na biso ekei. Kola boyeko eke musika. Nzemba lobi, boto na Israel. Boni bakotaki mibale pa. Oyo nyonso bakotaki balandaki bango owakotamaki na nzela. Esiko na tour na biso tokota boni tour na Israel. Tala mutuna bapesi biso tour na Israel. Unaipa na bango bakotaki mibale. Enatamu na biso boni. Kaka yemo nzemba lobi kati ya bolingo, kati ya mibeko, kati ya misala soki ozali te tuna kaka Israel. Biso toza na chance bazali kokebisa biso kasi ozwi mateyi ya malamu ntango kobima mateyi ya mabe susu kati na biso moko kaka eye kokota lisusu. Ikama pasi ne ya mwana tozomona bake bandimi me suka nango groupe lisusu alo moyen eza te ya mwana bapesi biso ntango totonga Yerusalemi. Soki moto alobi na yo azali contre Yerusalemi kolanda ye te sala kaka po ekoma ndenge nini kaka bino kamba wi yo oyebi likambo landa salela ntina wana pamba te pasi avant esila nzambe kaka awa totikaka tata nzambe na nsima tobosani tozokotia makambo mosusu liboso alors train ezalaka ya kotelema tomoyoka mosusu ya monene mokili eza monene kasi oyo toza kosambela moke le reste makambo ya mokili yango nzembo akebisi biso balabala ya moshene tokolonga te tokolonga te toza na kati ya bolingo mibeko mpe misala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.